Mbote na bino nyonso. Ici que jamais bino. Pas congolais nyonso de partout où vous êtes. Mbote. Il est 3h25 à Montréal. Donc, je pose. J'ai eu l'occasion de faire la vidéo Oyo. Vidéo Oyo, message nanga, donc adressant particulièrement et pas maman livre. Maman, on a commis na motema na mobunga. Na mboka na biso. Soki eza na bato. Balinga yo, eza na 80% balinga yo maman livre et 20% baboya ba œuvre na usalaka. Mais likambo eza eza que na linga na yeba maman livre. Est-ce que aux Arabes congolaises? Ce que c'est aux Arabes congolaises, maman. Est-ce que aux Arabes conseiller mobile na yo? Mobile na continue mboka na biso a sali 18 ans na pouvoir. A ruiner mboka na biso, a détruire mboka na biso, ba licencier ba comme ba cordonnier, ba comme ba poussière, ba soda ba comme ba lik Kindumbe s'est multiplié, Kouloune s'est multiplié, l'emploi exaté, na est pays, na biso ba crime, ba massacre ndenge na ndenge. Et il y a que les groupes de ton mari n'ont pas bénéficié na mboka ya mbongo na biso. Malgré nyonso wana, Kongola tikala ko bimana balabala ta sala trouble ndenge ba mboka musu basalaka. Ce Congolais ça la trouble était à ça la dégâté pour en benga mobile non c'est pas que Congolais a la non Congolais a mutu mo azara brutalité azara mbangu te aza mutu mo azara na se achara makamne sto na se. Et donc une femme nini oyo ebisaka mobile na yo na 18 ans de reine o bosali mama mobile na yaki na bot na bilamba vert na nzoto. Mais Dieu lui a fait grâce, il a commis ce qui est milliardaire. A balio loko l'épouse. Loko l'épouse pembe na mobali na yo. Conseil na yo ezakani. Est-ce que vous aurez tant retali ça y est? Que papa est talamboka oyo. Tande to kutaki yango, tande to komisi yango. Est-ce que vous pouvez ça pa mobali no conseil te c'est que ekoki? Peut ça mobali no conseil te azar brutal. Okokolo banete loko a moi je ces conseils maman. Et ça, lelo passe sur mobile na yo lelo akufi liwa Samuel Doué. Et que ça, lelo passe sur mobile na yo akufi liwa Thomas Sakara vandika beton sous place bola la rawana mbula masasi mba moko et ça passe. Et que ça la passe sur qui lelo aloba kufa ba liwa o ba président mingi o ba sa krosaka na pouvoir ba kufaka. Wana bana. Non lingati loko ma vevi à niveau mo ki ba bomi mobile na ba filmango de Kadhafi ba filmango de tete ni to mona mutaka la Samuel Doe ba kangango singa ba biembi ki ba kangango singa si na voiture ba benda ye dis à ton mari bokende ba million o bo déjà bozui etanga maka parce que Bible précise ngo bien nyonso to sala kana se nzamba ye bango déjà donc etanga maka ezala bongo. Alors ton limite 18 ans à souffrance wana au Congolais à Monaki. Mais il est temps de mbal na yo oye bisaye que non papa. Tikala a vinde ba commission ce qui nani yango wana vie tika pouvoir. Et koki. Rote mobile na ki retraite mais ba retraite wana nyosto mobile na zo sala wana. Eza pour ani pozonga na pouvoir. Mais pourquoi mbal na pour ça akufa liwa moko boye yongo sna otika koye batate ba compte mususu kotika ngo parce que ezara bongo ba président belo ezaki ba kufa na ba brutalité ba tika ba mbongo dipai na dipai. Congo etali nyonso o mobile na salité. Mobile na bomi ba port asali biloko na yamiki. Mobile na bomi ba compagnie asali ba compagnie na yamiki a détruire mboka na biso. Ne ba pays frontalier nyonso congolais congolaises azana valeur. Les seuls espoirs na souba congolais zaki Angola le koi. Les to komo ko katsa ba mai par-ci par-là pour nous kaka moyen de vivre. Please pour l'amour de Dieu Mamolise. Message o eza pona yo. Congolais linga ko makasi. Congolais linga ko makasi.
mais bolingo wana o balingila ko makasi c'est parce que tout le monde a cause innocence, tout le monde a cause a manipuler kayo, a maltraiter kayo. Mais pour les autres, bah mon aki mobile non ça la mabe, yo ya kana pour ko boma moto pour na donc s'il vous plaît. Yef sa mobile na yo et coquille. Parce que sur avant de la poste na yo ba pesi bon garder ba millions na bino congolais à continuer à souffrir si notre président aluka atombola mboka na otika moi mobile o a jouer si ka bo pesi chance. Il a la volonté les messieurs sauf que bozana boza ko empêcher majorité na maboko na bino mais bolingi nini au juste. Et puis bino bato boza ko entourer président de la République. Parmi vous il y a de vrais congolais. Boteki molimo na bino wapi niveau congolais azo souffrir. Est-ce que ça va maison au bokenda ko signer l'impact ndé longola rabino ki bo mototo nini lelo na wenze ba oteka mbisi bakata tomati bakata kutu banda kala mboka moko to defaka mapa